Mbote na bino bandeko eza manga mama Arrête Kilumbu Shembo na kosenga na bino bokota kota bo like bo mi abonné le tozana lisolo moko l'histoire vraie bandeko nanga histoire vraie bandeko apoto boti kokosaka baleki na biso bazana Kinshasa bayaya baba mama yo sokozoke na Congo ebiki aussi obala otiki famille no ke pona kotonga pona kosalisa famille kendaka na esprit ya bien po sokozoke na esprit moko mabe nzamba kofuta o bien te talaka banu zana bango banu so boti tomi yokape soni tozana ndeko mobo akendaka na Kinshasa akutani na mwasi moko boyo na lingi yo na ngina bala yo Nimo boyi bandeko na biso afindi bazaka so ba moni bato apoto mibala poto ne ba panikaka mwasi andimi bakomi ko vivre nzoka nde papa na musala na ye utaka poto utaka kutina mboka soki ya Allemagne nzoka nde musala na ye mobala na kolinga basi na ba quartier nyonso tanga balinga na mwasi ebiseke na komi na zemi azu ya kimi quartier wana a changer numéro de téléphone simne ya téléphone mwasi abandi ko benga ye mwasi abandi ko benga ya téléphone te mama eyela ki mwasi na makasi akosa ndenge nini ifaka longola zema longoli zema kuti tikaki mukwa kufa abengi ndenge azobenga mbana ozwa ete problème ezata tikala pika na vie wana po azwa leçon muko musupe kokuta na mobali mususo na lingio o mutapoto abi abino batapoto to koma ko bang tellement que mutapoto na insistaki mingi bandeko ba mama bandeko na ngai mwasa na ndimaki bakomi ko vivre mais wana pezaki na bulingo solo a expliquer vie na ye ba pesa ka ezemi ndenga longola ka ngako kufa nisu vie na ye ezonga suna simate ndenga azo ndenge ezalaka nde mobala na salaka mobala lobi batu bakeseni nga na sala mwasi na ko bala o abali ye asali démarche akena poto tanga kena poto kuna mukolo bakoyambe na aéroport mobala na zonga ki liboso na poto ayebise ke famille nange kwa koyamba ye pa ebika soki pa ba belle sœur ba beau père ba ngonyoso akomi kuna na aéroport na esika lisolo penza na zobetela sete mama na yebisa bino nini bata na aéroport botamba zo yamba ataka mobali wana o aptika ke na zemi o asundola ka yo na aéroport nzoka nde mobali wana zana bandeko na mobali na za ya mobali aza ya mobali wana bala moko paniquer moi na paniquer bala paniquer ezaki remarquable était moi ça c'est quoi ya comme mobile ko présenter au papa nango ya nangai o ya nanga mobile oh chanter batani karaboy nzamba bi nyose futa makana se mobile wana zakira moi ça na komi mal à l'aise mobile komi mal à l'aise nde basi bana baki na ndaku bakokuta na famille moi mobile na komoya comme ça si ya leki na bina lingite ya no ayaka oh boni yo yeka sika bokomi ko ina ya nanga abi omoni histoire na betela kayo ya mobile na tikanga na zema sundola ngai nga okufa ezande ya na yo mena ebaki te kaza yo suna bakaza ya na yo mena nga ko lingana na ote e komi trop mais to fan de sa famille to solo voilà pas qui passe na motema bengi ba famille na bango ba biaka moi c'est sika ba problème nini ba komi ba beti ma solo ba bongisi mobana na senge pardon en tout cas azwa ki leçon na vie na ya lobi akosaka su moi ma beti tala leki na ke ko tombika kana mwasi oyo apesa kazeni bande ko tomi batela tomi pesa conseil surtout mi balo bazota na poto awa botika ko utiliser bande ko na pesa Kinshasa lokola papier hygiénique mabe wana ko futelo car nzamba lobi que tous ces pays ici-bas tous ces pays ici-bas yo soko zo sala ka mabe na baninga na bana baninga tous ces pays ici-bas en tout cas to changer soko zo kena Kinshasa kende ko tonga kende ko sa famille kende ko sa ba orphelin ba orpheline ba veuve ça ba homme jeune nde batu bazo sala mais soko zo kena ndenge mususu nzamba kufuta mabetali solo wana leka ko kuta na mwaso balongola kizeni en tout cas mbote na bino na senga na bino bokota kota bomi abonner na chaîne na Arrête Kilumbu Shembo bokokuta ba recette kitoko bokokuta ba histoire vraie nyonso ekozala na kati en tout cas na sengi na bino bomi abonner makasi na chaîne na ngai c'est tout bino ba jeune fille na zobetela c'était bokota kota boko retrouver mutu musupa kokuta na témoignage na ndenge ya lisolo nga na beti et ko ba ko changer na vie pe oyo pena na komela ete surtout ba ngolo en Afrique avant mobala kolingo po mobali so poto tanga songa Kinshasa na lobi nyonso te mingi ba ka baza divorcer o na eko na lingio na za divorcer akolinga quartier nyonso Kinshasa bandi ko boza pena mawako ni bena so poto boza pena mawa en tout cas passe na motema na suki na histoire na ngai suki na sinka bomi abonné bokota koteza Arrête Kilumbu Shembo TV bokota bomi abonné histoire a passe masolo ko ya ba recette ko ya na pesi famille na ngai so mbote na pesi papi bola na Nadine bola ba mbote mingi ezo bino mama Arrête Kilumbu Shembo bye.